et pas il y a SB. Bah monozo bina comme d'habitude ba bini saka ba SB ba bini sabato. Oh bo c'est qui point. Ah ça le bien pour bina bien. Na pour bo. Bina ne kitoko ya mwana. Na bina ba makasi na kene pa yana ngana bini makasi. Na bina kipenza. Na ganye ku SB même si na obina. Na la si même ngande kolonze na bini makasi. Rende mo nyobina ye. Si la bisale la bini makasi na ganye mams. Na gagné, na la si mama singa kolonze mo na bili makati. Tozali awa na matanga, tozali na salle oyo bazolela Miraesa ezali juste na commune ya Kalamu précisément awa na 20 mai surtout ça comme nango RM na passé na ngana zali bongo na acte comédien René Teifoku de présenter ba condoléances na pour journaliste je pense que merci parce que la présence na yo tomoni jusqu'à présent bien que ezana no 19h ba de communes na ba yeti mais yo on se pointé déjà on se pointé avant boye parce que aux autres se peka na Miraesa to peut-être na ki pire ser na yo to aselo likamoko boyo e marka yo to ole belo banga kongo moko afinza ba kongo nyonso to ke na sens que comédien moko a représenter ba comédien tout attends ba yeti mais na représenter ba ndongo nga déjà. Donc on a évité par voyage, on a évité qu'il ait évité yo supporter. Les mardi ba tournage makambo belé ba misapo mutu soit que on anda kwatika ba bagage na ya tika ba valise tiki ba biloko na prix abongami après ye koya lisusu. Ouais, des survivants, ils vont bien qu'il y a ça qui mutu avec ça musala. Vous avez eu l'occasion dans musu ya kotala ye na télévision. Oui, ya kotala. Tant musu que non des attends musu ya wana sepelaka na ye, mais incarnation na ye, vous avez apprécier comment vous rêvez payer un jour. Kotala ye, oui, na kotala ye, oya ya moko, l'époque na ye aleki na persité, a marqué peu époque na ye, en tout cas sali makambo. Pona kini ba ye ba pe kombo na yo, même kinto libana c'est pas facile hein. Ibele pe baza mais ba yebi kombo il faut quoi boye. Allez tu Miraesa. Après on a bana tozala ba mikena ko bilali c'est bon no faire ko bilali dikosi et tout donc ya moko a marqué époque na ye aleki na persité ya komona boye na zo na chance ya mona eteni ya jouer na ye pota ngana ye na monde internet ya théâtre ya TV boye ya zala ki suna kishasa te ça qui na déjà ngola qu'il est déjà ngola mais son Nathalie époque ba ya na bino de ba marka qui n'importe na bino de marqué nous sommes on a époque ba ya na bino zaki na moi koleka polo ezalaki respect ezalaki pourtant puis comme respect est-ce que na bino différence ezali ya zaka ya poka ba ezaki poka ba ya ba ya ba le bambon on va aller na zaka biso diate poka ba ya ba comparer ba jeune na mikolo te donc mukula dans expérience ana nani biso pe poka na biso ezala ngo mais ba ya ouais Miraesa lelo atiki biso akei soko somona Miraesa ndenge azali kojouer na lelo est-ce que okomona Miraesa moko bo atikali lisusu na kati ya scène alolibongo bana mutaluta parce que ata abimi na otikala kozala Miraesa ata baza 10 ata babike so olali mwana na aza Miraesa otikala kozala Miraesa donc Miraesa kena nyonso ya ye na talent na savoir akena nyonso na ya ye donc oya kozala Miraesa oza mpe Miraesa selo ye ma otika kozala kwa Miraesa oyo atiki biso donc mutu aza na mwa batike na ye mutu aza na façon na ye akumbelaka makambo na ye. Ok. Miraesa lelo atiki biso lobi azali enterrement les avez mortuaire na tala organisation de bino ba comédien salaka de bozaka c'est comme si dans ce monde il y a des courses à génération dans ce monde la génération comme yaya dans ce monde mais génération ya lelo yo bazo bima bazo mona bizate est-ce que tout ce que vraiment ça il remarque non génération ba mama mona tena ndé na bina ça c'est génération c'est la génération na bino hein donc on a de la mérité moi exception dans un peu
mpe ya yo parce que namonaki yo mpe na encore eyaki yo moko ndenge ozomona bandeko na bino bagénération na bino bozwa pena mingi aka kusa génération nakoka mpena korépondre na question ezala ya ngai te nalingami na répondre na oyo nazia mieux placé na répondre nango neti ngai na ye raison ya motu na motu oyo ayeli te to nayebi te ezala ndeni ezalanga mwa mpasi mpona répondre mpona baninga mosusu. Ok. En tout cas, c'est bien répondu. Nous avons fait la sagesse. On est à la capenza. Vraiment, en tout cas, na yambaki. Là, il faut que tu me dises sur la pour la camoya. Ya matanga désolé camoye. Tout ça la matanga. Et ça la kamala mumingi ndeko na osoka kufi oye quand même. Et si ka matanga, et ça la bien. Le coup la Renate il faut que bébé atiki mama kamuna ye. Malgré na la mission moko boye na et pas essayer de Panama et ça c'est l'émission mon colobi que à ça l'émission à lobby que Renate Foku a joué et pas il y a SB ba monozo bina comme d'habitude ba bini saka ba SB ba bini sa bato au bout c'est qui point ça le bien pour bina bien na pour bo na bina ne kitoko ya mwana na bina ba makasi na kene pa yana na bini makasi na bina kipenza na gagné good même si na obina na la si même ngande kolonze bona bini makasi rende monyo bina ye si la bisale la bini makasi na gagné même na gagné na la si même si ngande kolonze bona bini makasi bon ça quand après tournage je m'étais avant répéter encore comme maman ndo bina oh tout ça qui n'ambiance na bisa musato bini mabeza bini mabe papa ntope kanyanga na ata bablame bele moyo kata lukete makazi yakite mena bina makasi pa ya nanga non ba pour en tout cas ngana sepela ki makasi ato na mona kiyo ozobina na spin na mona ki réellement ozando mutabatu batu babimisa yo mingi surtout identité yo za mutu ya Belvi Kandi donc tango siko ke kuna batu balobi ki na tikamuli nsusu boye Renate Foku sur longue pas Belvi Kandi to koma to bino makamata to makamata te na profiter na mona ba commentaire ya émission baza ba ya nanga ah ouais famille bota ezanda kunanga abakuk ezapenda kunanga donc na mama leki ya bango nyonso to lokwa naza leki ya mama na bango donc baza obligé balinganga mama leki na bango naza mama leki ya bakuk mama leki ya ba famille bota donc ba ya nanga et ça mabe pourquoi tu na question ça mabe te ngata la monyango na mona oh makamni ba luki la rente photo il faut ko la monyo na biso bata mukili to linga mona kana miso mabe atali kameza na ndenga bien mais biso to mona kana miso mabe na kepa ya nanga na bina lakini esengo mabe za Renate Foku ba komo ko benga pe Renate il faut ko la patrona comme quand tu as un mokili, quoi il faut qu'on ait un mokili. Comme on a ça te va, et bien pas na comme bon. Comme on so ka ezala bien. Pourquoi comme on dit? Ko benga ne ma bete. Pourquoi comme on dit? Pour yo bien comme ça la bien. Ba comme on il faut que ça la bien. Madame Ndaya ça la bien. Madame Mwana Mukisi ça la bien. Madame Renate ça la bien. Il faut quoi ba mongo ça la bien. Mwana mongo ça la bien. La patronne au Pessinga, ça la ngapeka kabia donc il aura ma bezate. Ah non mon comment peine que et te faut que la patronne. Ya ma pamboli hein. Renate faut que la patronne. Ah ma pamboli. Encore que ça peut na belle vie ta pena mon kepe kepe na moi moto wana kepe pa na kepe makasi. Renate faut la patronne. Encore peut na belle vie kandi. Donc moto wana mafuta ne kemba la. Ay pardon, tu na matanga, na peut na ba ya nyonso. Naza leki ya peshanga omo batu nyonso to naza yebika nga naza yaya pa na nga na leki ne déjà na expliquer lo moko OK nde tozabu toza ka ba soda so mona soda ki zo ka de l'état que voter non a voter te poine pour na parti prité aza na ka moko boete OK ko soda so azwe on na voter après aza préféré na ya président na soda aza obligé na azala la nation so président au mandat na esili ya commune na naza na parti prité naza Renate Ndaya naza artiste comédienne donc naza obligé de jouer partout ouais donc et là on a ce pela vraiment ah sagesse la ka ouais ba sa première été to za na matango ebi OK
Makasi na bina to kuna na bina makasi. Ka kuna tena challenge na bina makasi. Personnellement ozomona ki déranger bande comme ça. Te déranger mutu te babino ne bomo na déranger pas pona ngai déranger mutu te. Mais yebo poza na normal. Ya mo na bina ki makasi kuna regretter fa na tandi la tali puta to robe pour le que ton ninga na bien. Yimba non. Te. Vraiment en tout cas, il faut remercier parce que comme moi la moni pekeno ki to yipa tunyanga avec la patronne nzambe na. Tuna ko tuna kasoko. Tuna. Tenangina loba réaction à battu par rapport à danse au bino. Ba sepeli ba bana ozana bina. En tout cas ba tena si ba pele be ba to be ba no ozana bina ngo ba sepeli makasi na ji ba pele ba to ba sepeli il faut ko yone pena ka mute ko clôturer challenge au bina. Au bina on sentir ba mongo to. Na bina non bango tam suma mismaka ba oye ba ba comprendre te. Les secondes ngana o comprendre sans nzembo. Non pardon na yo ka bula nzembo ana. Na bino pina keno panga bi ina na SB na jouer le keto yesu makasi. O jouer ndele na kati ya en tout cas le kuta mabete na sepeli mais. Demba liboso. Attends na expliquer no bo comprendre. Pas mboka to comprendre. Eza mo passe. Ngaza ngbandi. Ngwani siko ka mongo en tout cas. Nzembo ana. Désolé toi na matanga longola. En tout cas, merci pour comprendre d'être sur la vie sur la mise à la carbone. Merci beaucoup. Bisous la minute au Koutani Balasima, toujours dans l'obsèque. Balandinion, il y a des comédiens, boibi très bien que des comédiens, bazali en terre, il va faire la qui moko na bango miraesa. Les longs des alliés mukolo ya veille mortuaire. Le tous allez bongo le 8 juillet 2023, sorti à corps et Kosala lobby le 9 juillet. Le corps est dans la cinquantaine, mais je pense que na droite na gauche na tout au moins il y a Johnny tozali awa na salle RM awa juste na quartier vers mais na commune ya Kalamu. Il y a Johnny te présenter encore ma condoléances. Merci beaucoup. Merci d'avoir condoléances. OK. Il y a Johnny to moni déjà mis en place et ça awa na RM. Est-ce que vous avez assuré biso vraiment que non vers mon jusqu'à présent il est au moins 19h bobongisi nini pour na veille mortuaire à lelo. Donc ndenge bino boyeti ndenge pe ba famille bakoya ndenge pe ba artiste comédien bakoya o bazwa mina ba 8 ans bakoya o pe ba 8 ans te peut-être okuta ba na cinquantenaire mais ça te proposa ki yango o moninga mo senaye po biso ne so ba démarche biso to 8 salote mais ça les alliés arrangement ya famille ne bazweli yango donc tokokota na makambo na bango te famille de mutu famille epesi biso salle OK donc to bi arrangement te mais l'essentiel to 8 salle OK voilà mais quoi siré ngo lobby que toza na salle bat bakolala et puis lobby cinquantenaire et puis enterrement donc na bi boza quoi siré biso na sens que là on y bobongisi awa est-ce que ikoza na projection ya ba film na ye ou peut-être orchestre kobeta to balé ko sala mato ndengeni. Donc c'est-à-dire que tu monero que ces wana na soko artiste akufi toujours moi babilo mo salamaka improvisation salamaka ya bagage lo moto sali ko leka leki na ye wali ko sala comédie c'est-à-dire que soko artiste akufi nyo se ça permis ba comédie ba nini muturo so to lingi na ye ata mira kiambo ko no po sexy bato ata pichumbo mako ke ne pas sexy ne bato parce que zali artiste ndem takufi comédienne mutakufi ezaka nango permis ozo comprendre nango donc ezate na bongana za na programme moko te bien établi o ezaki na l'air terbo loko terbo terbo peut-être peut aller prévu même super musique religieuse ko beta mais je crois que ba improvisation d'artiste comédien et ozanga te po ezala nango kaka. OK, ya en tout cas faut profiter OK pour le quoi tout monde yo ozala parmi ba organisateurs tout le monde qui c'était hier na réseaux sociaux vidéo moko circulé à makasi par rapport à cimetière au Bakunda Miraesa balobi ke Bakunda na sele bambou balaxi place ba osala tombe na ye et batu belé vraiment ba qui indigné par rapport à ça et surtout fille moko abimi alobi pas dans ma famille à sepelité. Est-ce que au claircir biso nini pona likambo yango surtout? Non, ce n'est pas vrai. Ngai oxygène biso neto kendaki lobby ko traiter makambo ya kavo oyo to ko tiande ko biso miraes kuna zandenge nini eza ba catégorie na ba catégorie so ba bina mnoko kunda e côté kuna ba bengi en kombo boy
so boko kunde koto ba bengi yango kombo boy elingo lobake bango basala ndenge nini batongaka déjà mabulu na bango batongi yango bien batie ba carreau très bien donc dès que tu as école ça 10 elanda ni boy donc dès batongi yango bino boko ya kaka côté bino bosombela ki bazui corps na bino ba déposer bazui bachango nini beton likolo moko boza na possibilité o sala ta nini tombe na ye boye ko placer tombe na ye na ke kuna na moni kokodioko na moni Diana na moni pe Mélodie donc to tie na cimetière Mélodie to kunda na nini na non na monaki Diana na nani na kokodioko Mélodie to kunda na kokodioko nde na monaki ozomona biloko wana surtout c'est-à-dire que toke pour na cimetière moko teke o eza balbina bino ki to monaki libulu moko bakokunda ye bazo timola non donc ozolobela nécropole de l'éternité mais eza na c'est les bambous nécropole de l'éternité c'est les bambous voilà donc ekoza la mira azana lupangu na monene a tie ni na ba condition moko énorme ya bien boko ke kunda pe mutu par exemple mambriko to kunda na mingadi kuna pe lupangu moko kitoko to kunda ye kuna donc c'est-à-dire ko kunda mutu to ko zavante to zo mira isa to ke ko boire e place moko boye ya mabe non so pour ça ba journaliste lobi pe boko kende kuna boko tala bobi c'est vrai eza kitoko eza na pe ba image ta ya muke na zoaki na l'action ko avant quand même to ba nimi voilà pour plus de précision donc cimetière oyo ba okunda miraesa ezali juste na c'est les bambous mais c'est les bambous eza na deux cimetières ezali na côté oyo ba okunda batu nyonso na nécropole de l'éternité biso za na nécropole de l'éternité voilà précision et moi je pense que nécropole de l'éternité soki naza na téléphone nanga na bendi image boko zongo pe boko mona pe na bakomi nécropole na lakisa ki yo de l'éternité voilà parce que ngapela kunda papa nanga kuna voilà kuna na yebi ngo bien OK ya Johnny tomoni délégation ya Angola est-ce que ndenge ba ya bo soseki bango pe na kati ya organisation non bango ba yaki juste ko accompagner corps bango basukelaki na frontière biso tozwi corps toye nango awa comme bazalaki na souci ya ndeko na bango akufaki batraverse mpe bayeti Kinshasa bamona ndenge nini tokokunda miraesa ndenge makambo ezoleka mais koassocie bango na programme na biso pas d'importance biso mo toki na organisation na biso tozosala mais bango bayebi makambo nyonso ndenge ezoleka o chaque fois so ndenge bavandi pa major bazokende kuna bazokutana na baartiste le biso biloko ya kolia bazopesa bango tozala bango a bon terme donc voilà bandeko na biso tifo toyamba bango bien po biso biso toki Angola bayambaka biso voilà ndenge tozali mais koassocie bango na baprogramme na biso ça n'a pas d'importance ce qu'on a kota programme mbongo oyo tomoyi ke bino bacomédien bozaka d'habitude soki moko na bino akufi namonaka bokendaka bolelaka mingi bosengi gouvernement bosengi mama Denise bosengi mama Olive mais du coup tomoni ka corps ya mira essayer mbongo chez premier programme mbongo bosaleli ba organisation nyonso eza mbongo ya bino moko to boyeteka ba porte na banaye koloba likambo wana maintes fois baartiste comédienne bakoma na habitude kaso bayoki o mama Olive akoya mama Denise akotinda okomona bacomédien bakosasa cotisation te ba 10 francs na bango ba 20 francs ba $20 ba dit tokozongo soute mais nalobaki il faut artiste akundaka ndeko na ye na $5 na $10 cette fois-ci mutu akosote tozwi ni gouvernement ni mutu moko particulier apesa biso ata $1000 kako même $500 cash tomoni yango te ya Johnny zelanga nazoexplike yo tomoni yango te OK oyo bopesi biso ntango tolobaki na bino bandeko na biso ya bainternet neti bamira kiamvu ntango tolobi aseki azalaka na biso tout le temps ake mpe na ndenge na ye baye na $200 oyo $200 no ekoti na nini na biso na organisation na biso oyo apesaki ekoti na kati ya organisation na biso oyo apesi $20 oyo apesi $100 oyo apesi presque bandeko na biso nyonso ya bacomédien na oyo baza na poto na oyo bazali awa na baparticulier oyo balingi biso bapartenaire oyo mpe balingi biso mwa sa mwa nini mais soki natali na liste yango namoni te place moko mutu moko abiboza ata $500 to $1000 ya mutu moko toyebi quelconque
non tozwango te kaka biso baartiste comédien na quelques journalistes à site ne bacontribue nde tokuti mais tout boke pa ya gouverneur Jean-Claude Ngobila te boye chaque fois mo bobeta apporte pa na ya bon nayebi te pourquoi esalami te mais nga na biso totenaki mwa compte ya makambo ebele oyebi ke na baja francophonie na tokutani ekutani na président parti politique bazo préparer bapesa bazoluka balukaki bambongo na bango pour la députation nationale bazoluka bapesa partenaire bango député na bango bafutela bango caution bapesa bambongo tango esili ekokutana na ndenge bapesaki susu communiqué na seni députation na provinciale na conseiller communaux nyonso ekutani na makambo wana obike po bimela ta mutu on dirait que vous avez réponse à qui côté. Tu préfères qui tu garder moi silence wana to sala makambo na oyo le PO to zanango. Donc le PO to zanango nzamba subi biso to kokisi makambo nyonso. Yo ozali mutu oyo ozana historique surtout ya Miraïsa parce que nalandi ba interview na yo nalandi pe ba dire non ndenge ozolo baloba la mission que Miraïsa tango bobandi makambo ya Nzonzing yo ozalaki mingi na Miraïsa. Oui. Il a qu'ici que vous fréquentez Miraïsa mingi na vie na ye. Mais quand peut éclaircir biso Miraïsa awana Kinshasa. Bien que bato tout na biso. Miraïsa avec combien des enfants? Miraïsa botama la mbula nini? Miraïsa azali na famille nini to mekepe ko parce que ozala na ye. Non. Mutu nazoki na question mo lobi abotama na mbula nini nazate natuna Miraïsa nakotuna peut-être mwaso yanga mwana nanga mais nakotuna Miraïsa te ke yo botama na mbula nini c'est impossible même question no lobi eko sartikala kosalama ne tozakano miraki yango tozakano lerne soto torapena ndeko no balela te nazoya kopesa torapena ndeko no balela te ese sina tuna mbula na ye ndenge pe boyali awa naza tuna mbula nanga journaliste ni atuna papa ntaka yo na age ne namona te mutu akala me botuna nanga te age nanga te omoni botila pe kotuna ngango te namona nanga pe te donc ezalaka moi pasi kotuna age ya mutu donc bon comprendre mais Miraïsa en soi ngai papa koba nde tokona corps sans intérêt donc c'est-à-dire ngai Miraïsa a marqué na mama kabebele pona nini parce que tant que bandi les amis du théâtre oya major bisaditi pona banzonzing biso na dadi tozalaki na chambre major na Kimbangu na le Jimbo na Jimbo wana na tongi alinga bana tonga flat eza na Maringa bosobola ta soloté Bilala yeli biso major auti na njili na quartier 13 aye na ye major azoluka banani oyo bakosala nga nzonzingi na poto bakomelanga film pona ke noteka na poto wana biso na groupe na so toza tato avandi liboso na nga cameraman Pichu Mvwama grand monteur na biso ayebi les dieux du théâtre avec vieux dan na réalisation major tonga tali albino Bilala yebisi on a qui pour le moment tous en moi deux groupes ils ont fonctionné na ko même le bactère wana na le dieu de théâtre tous na Willy Mambo na bazena na batu mususu ce hôtel na groupe a soit bala ya Siatula zalaki n'était mais Dadi qui dirigeait le groupe ba Dadi ba Miraïsa ba Sek ba Nzambala ba Belge ba zalaki moi na ba maman makila uta okufa année passée bango wana nde atel na deux groupes wana aluki bato swabala aluki Dadi ba sololi aye ko lukanga pe to sololi toke ko pesa kombo les amis du théâtre ngana Dadi de Kambala na ko sala pièce moko na major na benga jongo titre nango mbumekila na mbumekila wana ba biso ba tourna le wana ba Gabriel ta soloté be bakata ta soloté ba Jani ta soloté ba de Londres ta soloté kaka deux groupes les dieux du théâtre na groupe ya Siatula swabala nde ba Miraïsa tozaki na bango soki tosisi ko tourner
bar moko ezalaki oyo ayebi yango nayebi te bayaya esala succès grave bar wana nde so tosili tourage ya major fo major amia biso na bar wana ngai na dadi na bamira esa na baseki na cameraman na biso tovandi tozomela mwa sucre mwa bien bai toza kosala connaissance ya makasi na mira esa omoni lero wana natangeli bino te ke o bactere oyo mosusu bazala te ebele na moment wana tokosala major bazala te metike boyebana bafamille non nga nayebi kaka ke mira esa azalaki kovanda c'est à peine même naye koyeba ke mira esa papa na ye aboti azalaka na bumbu na fiche donc nayebi te nga nayebi kaka mira esa bazalaki dijite balabala mona badadi na farage na bamogondo ye azalaki mpe na ndako na ye na lopango ya bamogondo wana ya baseki ozo comprendre nde naza komonele wana aza kokota wana aza kobimela mpe wana soki nga natunaki question natunaki ya age po yo ozali parmi baorganisateur donc peut-être bozali na biographie na ye bokopesa so biographie yango natunaki question non biographie na ye non biographie na ye ekopesama parce que oyo aza intitulé akozwa babiographie na ye azali oxygène akopesa peut-être na lere wana parce que basi tosengaki yango epa papa na ye apesa biso biographie ya mira esa donc ntango batangaka badiscours soit lobi na cinquantenaire okoyoka biographie na ye. En tout cas, merci beaucoup olandaki biso na monde otika yo ozali kamba koloba surtout pona veille mortuaire à lelo po totika yo. Non, ce n'est pas ndenge bino bomoni tobaki tokoma makambo tina suka ata moi toali bato moi bakoko soki ozanga te francophonie mpe esalami ya réussite total mais moi baplace miso bambeba mike ezali ndenge mpe biso tozokunda mira esa ata na 100% te ata na 90% mais tokokunda ye kaka parce que soki toyaki mpe na sale te oyoka bino soki bobandi koganga awa bazwi kutu sale te mais tozwi sale nécropole chez les bambous tozwi yango te tozwi donc makambo tu lobi bokomona tokozala mpe na cinquantenaire bokomona makambo nyonso toekoleka bien ekozala en tout cas ozala mpe na souci te tokunda ye na condition ya malamu mamuso ekoleka nango ka malamu ata mwa bambeba mike mike ezali mais ce n'est pas un problème toya bato. Merci beaucoup. Okay.